tobongama bato oyo esenge totia bango libanda ya liboye te balobaka na lingala ete mai ekufela mbwa obe mopaya nde amelaka yango ya liboye te eske biso toyali bapaya na mboka oyo toyebisa bino bana ya lamuka ntango ekoki masolo elingo banda bamata bakita 2023 biso na bango tokosilana. Monsieur Félix Tshisekedi lokola a échoué, lokola bilan na ye ezali 0 libungu tulu tijenu alingi asala glissement boyokinga malamu eske tokotika ye tokotika ye ntango anégociaki na Kabila na kingakati mpe bazalaki ntango basalaka FCC kati mpe bazalaki ntango bakabani mpo ani kobenga pepe donc ezali bamanevre na bango boyeba ete Tshilombo na Kabila bazali toujours moto idps na mboka ezali ya idps te yali boye te idps mpe bali bana mboka lokola biso yali boye te tokorespecte baninga mosusu tokose respecte ate biso na biso bana ya lamuka tofingaka
Papa Etienne Akutala Titi Akomiboka Papa Etienne Akutala Chilongo Akomiboka Akomi Papa Etienne Akutala Chilongo Akomiboka Akomi Papa Etienne Akutala Chilongo Akomiboka Natondi bino botondi olenge bozalaka mikolo nyonso awa bozali makasi lelo place de résistance ya Lamuka oyo ekomi référence yali boye te omibetela maboko bino moko soki bomoni tokiti awa seke bozali na motema ya président élu pe bozali na motema ya coordonnateur ya Lamuka Adolphe Muzito yali boye te bino nde bakolo Congo, bino nde bokobongola Congo, bino nde bokomema changement na Congo yali boye te bozala fier na oyo bokosala awa po sikoyo oke na biro na Gombe okomona babanke bavandi bato mosusu bakomela bakolia mais bino bozali awa mpo na mboka donc bino nde bavrai congolais yali boye te moto abangisa bino ya liboso nakopesa communiqué na agent nyonso ya service akozala awa ozali aner ozali demiape ozali policier ozali militaire place na yo ezali awa moto oyo koyaka intimide awa azali soko ozali aner ozali demiape ozali policier ozali militaire ozali na tenue civile awa place na yo ezali awa te yali boye te soko olingi okoma ya Lamuka tika sokoto na yo yaka awa yali boye te ya mibale nakopesa bino mbote euti epai ya le véritable l'authentique
l'original président du Congo, Martin Fayulu Madidi. Côté Sabino, Mbote ya mibale, euti epai ya président ya Nouvelle-Élan, pe coordonnateur ya Lamuka, Adolphe Mozito Mfumuka. Bayebisi ngai ete nayebisa bana ya Lamuka ete kala mingi te tokosilana na bango. Bayebisi ngai ete nayebisa bino ezala président élu Martin Fayulu ezala coordonnateur ya Lamuka Adolphe Mozito balobi nayebisa bino bana ya Lamuka ntango ekoki masolo elingo banda bamata bakita 2023 biso na bango tokosilana. Alors ya liboso na koyebisa bino ete kala mingi te coalition Lamuka na monoko ya coordonnateur Adolphe Mozito pe président élu Martin Fayulu bakobenga biso na manifestation ya kafu kala mingi te tokopesa bino date ya libre te. Donc bana ya Lamuka lumbe ya likoya tokochauffe terrain po ya mbala oyo Kabila kozala susu te mpona akonome président mosusu ya libre te. Ya mbala oyo peuple système ya lisu likolo ya lisu ya libre te. Kabila kozala susu te mpo akonome mokonzi mosusu ya libre te. Donc tobongama bato oyo esenge totia bango libanda ya libre te. Balobaka na lingala ete mai ekufela mbwa obe mopanda amelaka yango ya libre te. Eske biso toali bapaya na mboka oyo toali bapaya bakoko babakisa lisusu balobi batiaka loboko na libenga ya zobo obembala batiaka loboko na libenga ya zobo obembala toali bazobwa na bango te. Bayibaki biso ngwende bayibaki biso pouvoir na 2018 kasi na 2023 ya mbala oyo ekoleka yango esengeli moko na bino bobongama ya libre te. Po bato oyo nakoyebisa bino mpe na kotanga nkombo na ye Monsieur Félix Tshisekedi azali na intention ya koorganize baélection. Monsieur Félix Tshisekedi lokola a échoué lokola bilan na ye ezali 0 libungu tulu chijengu alingi asala glissement boyokinga malamu esika tokotika ye natuni bino susu malamu bokotika chilombo asala glissement Lamuka oyo Parlement debout ya Zando oyo tobolaki Kabila asala glissement tobima na nzela ya libre te. Kabila alingaki kosala glissement tobimanaka na nzela ya libre te. Sikoyo tokotika Félix Mbalo asala glissement yango esengeli mwana na mwana esika ozali bongama pamba te mapona yima ya koya esengeli to appliquer constitution botalanga awa Lamuka oyo botalanga awa Lamuka oyo botalanga koyo tango mwana Lamuka bozala discrete nalobi boye est-ce tokotika Félix a glissé. Donc esengeli baélection esala mandato ya toyipa la constitution ya libre te. Yango chaque moto nyonso azali awa mwana mwasi kome mwana mobali bobongama mpona maponome ya likoya. Mais avant maponome ya bato oyo te tokoki kotia bango na porte ya libre te. Tokoki mpe kolakisa bango nzela avant baélection ya libre te. Yango tokoluka changement ndeko pasi ezali na mboka pauvreté bisika nyonso. Na kolinga kotuna motuna moko
banani oyo bazwi mosala depuis tio baye na pouvoir botombola mosapi banani oyo bazwi misala awa depuis tio bakoa pouvoir mpona kolakisa bino ete bilan na ye social ezali zero ezali boye te oke mokonzi ya solo soki akoti asali mbula mibale esengeli apesa misala na bilenge yali boye te donc tozali na moto moko boye oyo peuple aponoki te aye na pouvoir azali mpe na vision te azali na projet te kasi azali kolekisela biso ntango yali boye te yango tolingi maponami masalama mpo tozwa mokonzi oyo aye na vision oyo ayali mayele oyo ayebi esikali na komema kongo yali boye te donc boyebaka ete bino bozali responsable ya avenir na bino soki tobundi mpo na avenir na biso te moto akobundela biso azali lelo lobi soki oyoki président élu Martin Fayulu soki oyoki coordonnateur la moka Adolphe Mulito Prince Penge Nico Mayengele Madame Chantal Bacha Mungomba Nico Mayengele Blessis légal mpe bamosusu bandosi lombasi tolobi bokita na nzela esengeli tokita na nzela yali boye te balobaki na biso basali union sacrée ekemema changement est-ce que changement ngo omoni yango est-ce que union sacrée ememi changement balobaki après union sacrée peuple akolia mbala misato na mokolo est-ce que bolia mbala misato nabuka oye lelo espoir ya Congo ezali nde bino lamuka yali boye te esengeli bozala fiere ya kozala bana ya lamuka tozali na vision tozali na programme tozali na projet ke lelo tozwi pouvoir lokola mokonzi na biso atanga azali na mayele azali na expérience ayebi oyo akosala apres mbula mibale tokopesa misala na bana ya Congo yali boye te donc biso na lamuka tozalaka complexe te parce que tokoluka pouvoir pour le pouvoir te soki tolingaki pouvoir ya tapis rouge nde tonégociaka na Kabila yali boye te toboyaka konégocie na Kabila lamuka oye tombola 4 lamuka naloba napanza napasola nanyata nalobi boye biso tozali na président na biso oyo azali na vision ya malamu toyebaki ete peuple aponaki Martin Fayulu mpona kodevelope mboka ntango Kabila abengaka yeba négocie na Kingakati alobaki tokondima po ete pouvoir ya négociation ememaka peuple obe na likama ya liboye te baoyo bakendeki Kingakati kofukama mpona konégocie basuki wapi oyo tokabwani nani atindaki na Kingakati ntango anégociaki na Kabila na Kingakati mpe bazalaki ntango basalaka FCC cash mpe bazalaki ntango bakabwani mpo nini kobenga peuple donc ezali bamanevre na bango boyeba ete Tshilombo na Kabila bazali toujours moto Tshilombo na Kabila bazali toujours ensemble yali boye te bolandaki mokolo malobi bato ya Félix na bato ya Kabila basali réunion mpona kokabola seni bolandaki yango na parlement lobi délégation ya union sacrée na délégation ya FCC bakotaki réunion na parlement mpona kokabola seni donc bato balobi oyo libala ekufi me mpo nini bakosangana susu donc bazali kokosa peuple yali boye te moto atrompe bino te lolenge Félix na Kabila bakotaki na Kingakati mpona konégocie pouvoir lolenge mpe babatami bakokontina konégocie bino boyebi yango te yali boye te oyo bomoni ewana oyo bakaboye libala ezali nde alliance ya gouvernement de Kabwani yali boye te kasi bango mibale Félix na Kabila bazali
ensemble ya liboye te donc bino peuple nde bakozwa bino lokola bazoba ya liboye te alors biso tokola na piège wana te yango tolobi tokoyebisa bino vérité comme ma peuple Bible elobi ete mon peuple périt faute de connaissance ya liboye te bino peuple lelo esenge boza na connaissance mpe boyeba lolenge nini bakozoba bino bakozwa bino lokola bangombe ya liboye te mais biso na lamuka tolobi na bino bobongama kala mingi te baaction ya minene olandaki Paul Kagame makambo alobaki Paul Kagame alobi ye na Félix bazali na alliance ya malamu alobi Kabila kutu bazalaka na ye lobi babongisi une semaine bakabwani mais ya mbala oyo depuis Félix akoti ye na Kagame na Félix bazali lokola yaya na leki ya liboye te moto oyo azali ami ya Kagame tokoki kosala ye confiance moto oyo azali ami ya Kagame peuple congolais akoki kosala ye confiance même Kabila kuta banda kobanga kolia na Kagame mais oyo Félix sekele ezali lisusu Kabila soka Kagame soka mati Félix amati Kagame soka voyager Félix a voyager soka kiti Félix a kiti est-ce que ezalaka Kagame abomi bandeko na biso plus de 2 millions na este mais Félix abengi frère est-ce que ezali malamu biso bakongolais abengi biso bandoki akeko benga bana akatanga bandoki kasi biso bandeko na ye abengi biso bandoki yali normal ye Kagame frère biso bakongolais ndoki est-ce que ezali normal yango tomoni ete ndeko na biso ateki mboka moyen tosala confiance ezali moyen konegocie na ye ezali moyen kosola na ye ezali mosala na biso ezali tolakisa ye porte ya liboye te porte yango tolobi ezali baélection ya liboye te yango moto apalangana te soki élection ezali te Félix kaka kozala te ya liboye te soki élection ezali te Félix kaka kozala te ya liboye te Lamuka oye! Lamuka oye! Aloba! Aloba! Apanza! Apanza! Asosola! Asosola! Alobi boye! Soki élection na 2023 ezali te Félix pa kozala kokopenga na ye ya liboye te IDPS na mboka ezali ya IDPS te ya liboye te IDPS mpe baliba na mboka lokola biso ya liboye te tokorespecte baninga mosusu tokose respecte ate biso na biso bana ya lamuka tofingaka soki omoni moto akofinga seke alimo na lamuka po ete le commandant du peuple Martin Fayulu azali moto ya mayele azali moto ya expérience bon oya bango toyebi esika batanga ya liboye te oya biso Lamuka oye oyebi mboka po nekufi po bakonzi mingi tozwi toyebi esika batanga bakonzi mingi badirige Congo badiplome na bango toyebi kokamba Congo ezali fufu na nguba te loso na pondu te ya liboye te lokola tozali bana ya moto atangi esengeli tozala exemple ya liboye te mwana ya lamuka afingaka moto te ya liboye te kokende kofinga te kokende koswana te meme ndeko kochilombo kofinga ye te ya liboye te biso tosaka nde kritike moko
kasi base ya oyo tokomona ya libre te meme mwana idepese kofinga ete ya libre te biso yali nde intelligence ya libre te balobi tel père tel fils papa na biso Martin Fayulu ali moto ya mayele papa na biso mosusu ali moto ya mayele biso mpe senge tozala bato ya alors biso toali bato te okei na réseaux sociaux kofinga mpo toyebi ete bavoisin na biso ya idepese bazali lokuta lokola ya koloka ya libre te bazali lokuta lokola ya koloka ya libre te biso na lamuka esenge tozala exemple ya libre te yango nalakaki bino ete kala mingi te nakomemela bino professeur Kalele awa ya libre te po esengeli mpe awa baprofesseur d'université bayaka awa biso na bango tokokani te ya libre te biso na bavoisin tokokani te ya libre te bavoisin makelele baa na pouvoir me bakosala makelele biso toali na résistance me tokorefléchir komo kotokoza ngwende kala mingi te topesa misala na bana Congo tosécurize bana este tobongisa bahopitau ya libre te tolongola bosoto oyo ya ngobila na ville ya libre te donc bana Fayulu bana muzito esengeli bazala baexemple ya libre te nakosuka po ete toali na réunion na mokonzi ya mboka mpe na coordonnateur ya lamuka nakosuka nakoyebisa bino ete bana ADD Congo lingoma na nga politika bayali awa bana eside ayebike bayali ebele awa bana nouvelle ela baparti nyonso ya lamuka esengeli bozala la main dans la main ya libre te balobi mosapi moko esokolaka elongi te ya libre te donc esengeli place de résistance oyo evimba ekoma mbala tokoya awa tokanga meme nzela oyo ya libre te donc tokoya lobe na nsima ya président élu na ngambo ya union sacré ndeko eloko yali te eloko yali te lamuka oye union sacré eyali titanique ekosala nini ekodinda koyeba ete kapitane na bango nde Tshilombo moto aliboso akozala ntango wa pei bao bayi na nsima mwana eyali pouvoir ya kope ekosilobe na kope yali boye te biso tolobaki na bango bakoliaka bamwana balia kanere bakolia bamosusu yali boye te lelo bakomi kolela o non Fayulu oyo na boye tolobi oyibaki pouvoir ya kope biso toali déterminé na moment oyo président Eli azali korefléchir lokola moto mayele qu'est-ce que nous devons faire mpo na lobi ntango tokozwa ngwende priorité na biso bana ya Congo bazwa misala mpo na bana ya Congo bazwa misala esengeli kobongisa ekonomi yali boye te natuni bino awa est-ce que siko oyoki moto ayi depesa aleki na télévision alobi misala mboli Félix atuni na Congo mokonzi oyo azwi pouvoir 2,5 azali incapable ya kokosa 1000 emploi na bacongolais akosala nini ya malonga pour vous dire que pouvoir ya masakanakala yango te pouvoir ezali publicité te oyo nakabwani na kabila nana akotisaki na libala na kabila ezali biso ntango osalaki libala na kabila obengaki biso tozalaki batémoin ebongo soko okabwani na ye ya biso nakaki nini ezali distraction yali boye te nakosuka nakoremercie bino nakoyebisa bino chaque ntango bozala awa ata 1 heure tokobanda komemela bino bajournal tolingi tobozala bato ya mayele mpo pouvoir tokozala lobi kuna tozala lokola bao wana te oyo bakombata bakozala misala te mpo batanga te non kombata mpe ayana eloko akosala ana ntina yali boye te moto nyonso na kati ekolo aza na valeur na ye yali boye te bozwi bana ya poto bopesi bango misala bakombata bamona mpasi bosundoli bango yali normale ezali normale bakombata ye wana bamoni esengeli korekompase bango esengeli kopesa bango misala esengeli kofome bango yali boye te yango biso toyai kofome bino awa ate yali na diplome te
mokozala maye ya universitaire ya liboyete donc koya kokozala plan sikolo kolekela lete esika nyonso to ozali ezala bango bazali na wana na politika anene togo ela eside bibelela kosala babase ozali selile wana kibateke wana bahumbu wana lingwala oza na kitambo oza na masina njili ozali na ngayema mpona fula ngapa esika tu bozali kongola selile na yo luka kosa pe base kuna base penge bobengaka ngai molobeli ya peuple esika nyonso okobenga ngai nakoya po ete tosala manso baye oyo bakolekisa biso ka tobenga na bango lamuka oye baninga banso bacommunicateur mosusu lokola baniko mayengele mpe baninga mosusu tozali prêt ya koya honorable Ados Lombasi tokoya badie Malenga madame Chantal bamichel bablanchard Mongomba tokoya biso banso po ete biso tozala ya liboye te soki bino bozali te biso mpe tokozala te ya liboye te nauti koyebisa Christian Luchakweno na Thierry Tambunda Top Congo ntango abenga lelo bokolanda yango awa na 8h30 10h pe 11h batuninga balobi me azali mokonzi ya union africaine omoni te akosala mimeko nini alobi mimeko yango ememi kongo eloko nini omoni oyoka ye nango epi boyebaka ete union africaine ezalaka na budget te mosolo oyo akovoyage nango eyali neti balanga na bino bacongolais yali boye te donc union africaine ezali poste moko honorifique tala ye wana alobaki awuti kosala coup d'état na mali alobi na bato bakati coup d'état na mali alobi oyo bolibere président bamalien balobi ya kasi ya emo bokonzela na yo bamalien balobi lamuka oyo na mémoire coordonnateur à Lamuka Adolphe Muzito na président élu
Merci beaucoup, merci beaucoup. oyo eza place ya résistance Itaka Sando toyambaki presse epenge lelo ayaki ebosomona tozala carnaval tozolakisa la Congo mobimba ke biso place ya résistance Itaka Sando tokolemba na licho oyo te tokokende na licho tina suka tokobunda tina suka 2023 Chilombo na Kabila bakotika mboka oyo topesa Martin Fayulu azongisa mboko na rai yango moni sasi ya licho biso tozosala yango nazoyesa bata poto ya États-Unis bolemba biso te la Congo place ya résistance oyo bande communautaire nasala ce message bosoutenir biso po kosala mosala malamu anesama Loco banque, loco te.